Maman. Moi, s'est présenté là-bas micro na biso Isalia. Merci maman. Kombo nangai coordonnateur national, il y a structure ton mouvement nommé la Res Publica. Kombo nangai na bande koluba. Kombo nanga Vincent Kabea, naza coordonnateur national, il y a structure nommé la Res Publica. Moi namboka masuli tali mboka nde tozali kobeta awa vito lobela kaka mboka na basango ya Kongo. Moi namboka to monaki mokolo ya lundi remise et reprise ya poste ya coordination ya la muka ya mwana mboka Adolphe Muzitu na Jean-Pierre Bemba oui salamaki na mokolo na lundi to monaki lisusu na discours na ekoloba que tant que makelele ya basoda ekozala na mboka ba investisseur bakoyaka te elingi koloba nini na ba micro na biso o s'exprimer. Mais c'est clair, Adolphe Muzitu aza première ndoki oyo lobaki fachi tant azalaki na France ton Allemagne aza première ndoki oyo alokaka mboka na biso. Comment un sujet congolais lokola Adolphe Muzitu peut-il se permettre ya kolinga ba investisseur ba ya na mboka na biso te? Il y a lieu de se poser beaucoup de questions, madame. Ata soki ozo sepela, n'est-ce pas? Na pouvoir ya ndeko na o azwangote légalement, légitimement au suffrage universel exprimé. Mais tu ne peux pas déclarer, n'est-ce pas? Na ba onde par exemple ya TV5 que nous ferons tout, n'est-ce pas? Pour que les investisseurs ba ya ko investir na mboka na biso. Parlons un peu d'Adolphe Muzitu. Est-ce qu'Adolphe Muzitu, c'est un exemple politique? C'est un farfelu, c'est un voleur. Aïba, avec Kabila, Adolphe Muzitu n'a habité que tant que premier ministre à Tonga Banda Kouloua Bamayebo, la République démocratique du Congo. Et Mloko Adolphe Muzitu, est-ce que le peuple congolais vraiment copé ses crédits? Même ce qui Adolphe Muzitu disait aujourd'hui, que ben investisseur Bayate. Investisseur Nina Koyoka Mouyibi Loko Adolphe Muzitu. Les investisseurs vont venir dans ces pays parce que Facha a été plus que convaincant, j'ai dit. Mon amboka, vous avez dit que l'obake na moko ta koyoka makambo Adolphe Muzitu, mais le lot monique a eu poste ya coordination ya la muka azali pe na bato o bakoyoka yo azali ko lobanini na makambo bato nini bayoka bango. La Mouka c'est une coquille vide, madame. Vous êtes sans ignorer que la Mouka wana is a fruit à trahison à peuple congolais et salamaki à Genève. En réalité, candidat à opposition, Falabi Mezaki, Félix Tshisekedi. Parce que les critérium est clair. Parmi les critériums, il faut payer les parti où les n'a plus d'adhésion populaire. Il y a un parti qui n'a pas de population pour les gars de et ça, madame, créer qui pangiste na bango kuna na Jida Sakayota au Babenga Osoki nani Fayulu. Bakrea qui pangiste na bango kuna bangaki ba rouler IDPS mais nzambe pe loko la nzambe ya ba congolais a déjoué plan na bango Fachi le président et qui mutema mabe o Fayulu azalaka na ngona ndekone Muzitu o akomi soi-disant le coordonnateur ya la Muka nelelo Muzitu se permet de dire que ben investisseur ba oyati qui est Muzitu na mboka na biso la Muka nini la Muka déjà sala pour les désidératas de la population congolaise. Madame Nazo Monangote, même si Muzitu le matin ba gradin, alors que ben investisseur ba oyate. C'est pour autant que ben investisseur ba oyate. C'est rien du tout. Akoko mata même na building, ake natana world sentence. Alors que ben investisseur ba oyate, les investisseurs vont venir. Ils vont investir parce que bon bazoya la science, bisoto en matière. Mwana mboka tozali kosola kaka makambo etali mboka kotala na Beni kuna bato bazali kokufa chaque jour pe bazali ko marcher koloba que il faut Monisco ekende nini yo koloba la bande ko balandi pona likambo etali Monisco na bato bazali kokufa chaque jour kuna na est na biso ya pays. Merci beaucoup pour cette question. Eza question moko très pertinente dans la mesure où ils ont affecté biso ba autochtone ya mboka Congo. Nangana profiter na ba onde na bino na présenter ba condoléances na nga to ba sympathie na ngai da ba ndeko na nga nyonso baza na Beni Butembo Rutshuru ainsi que outre. Nous sommes de cœur avec vous.
totiki bino te tozo soutenir bino, nous sommes ensemble avec vous. Mais maman, nalingi to réfléchir lokola ba intellectuel. Vous savez, na derrière départ to ba mort o ezana beni nazomona plus le Rwandais ainsi que Hippolyte Kazembere Kanambe. Vous êtes sans ignorer que guerre est banane à l'est du pays lorsque Musée aboyaka ba accord à Lemera. Musée, le fait musée de triste de mémoire, Ndekona Biso, vrai Kabila, parce que Oana Zaka Kazembere, Rwandais, vrai Kabila. Non, madame. Voilà, madame, il y a lié tout son anon à histoire pour comprendre certaines choses. Tout a commencé avec le fait maréchal Mobutu a instauré une dictature dans Mboka na biso. Et Mobutu a bomaka Mulumumba. Musée azalaki lumumbiste, c'était un homme d'affaires. Musée par effervescence soana alingaki a vengé mort ya père naye politique azalaki Lumumba. Parce que Musée à cette époque-là azalaki homme d'affaires. Azalaki nini asombaki minduki pour affronter maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu azalaki très puissant à cette époque-là. C'est ainsi que Musée kendaki na retraite. Na retraite wana ba pays limitrophe nyonso zomona madame. Babanda depuis kala ko convoiter, n'est-ce pas? Ba richesse nem so ya sol et ya sous-sol. Babanda ko luka esquisse moko. Po ba kota na mboka na biso ba sa nini ba usurper ba richesse na biso. Et ba kendaki ko utiliser musée indépendamment de sa volonté. Ba zwa musée accord ezalaki clair ya Lemera. Ba accord wana musée signé ke lobaki boye. Ba accord ezalaki na ba grief ebele. Mais si on a souligné l'élément essentiel pour la suite logique qui a idée dans la et le bas qui est encore à Lemera, la partie orientale, c'est-à-dire l'est du pays, le sol et le sous-sol, c'est-à-dire richesse, il y a sol, puis il y a sous-sol, il y a partie orientale, nabiso, après ça, il y a Rwandais, Ougandais, Naba Burundais. Et bango en échange, il y a Minduki, Nabatu. Wana musée. Laurent Désiré Kabila. Bah, encore il y a Lemera ou Asalaki. Et vous savez très bien, madame, que Moutou, pris à Moutou, le lot non bamindele batikala ko quantifier ngote. Moutou moko, aza cher koleka RDC Mobimba. Et vous savez très bien que ba Rwandais na ba Ougandais et belé ba kufa. Tant musiko musée aye. O to benga quand l'accord du sang. Tant musée aye a commis au chevet de l'État. Atali souffrance ya peuple congolais habité. Faut renégocier contrat ya ba contrat ya nino ya Lemera. Ba Rwandais babi baboyi. C'est ainsi que Musée a bengana ki ba Rwandais. Tant a bengani ba Rwandais, il vous souviendrez na slogan nae, la guerre sera longue et populaire, elle retournera d'où elle vient. Parce que tant ba Rwandais ba longwaka ba bizimankara. Ba longwaki ba kendaki ka na partie orientale wana ba enclencher guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Baboma musée ba imposé bisonani Hippolyte Kazembere Kanambe oya respecta qui à la lettre. Hippolyte Kazembere Kanambe alias Kabila. Comment n'est-il jamais kozala Kabila? Comment ya tikala jamais kozala Rwandais. Hippolyte Kazembere Kanambe aza mwana ya camarade ya musée Rwandais tout. O général Mayele abomaka. Ne muza zwaka ye na disons na souvenir ya camarade na ye. Et c'est la même personne ne ba utiliser qui pour ba boma musée. Tant ba bomie ba tchela biso tout Rwandais au chevet. Mon mboka c'est que na mayozali kolobela a kolobela biso que monsieur Joseph Kabila oazaki. Kobenga ina nu Joseph Kabila te. Kombo na ye Hippolyte Kazembere Kanambe. Non madame, na ko permettre yote au coller nationalité congolaise. Aza na nationalité rwandaise. Aza rwandais. Comment nazana ba maman nazana ba preuve. Si américain, n'est-ce pas? Batande la biso makamwana nyoso. Hippolyte Kazembere Kanambe ya sainte. C'est un sujet rwandais. Mais vous traitez M. Joseph Kabila Kabange donc madame nazo lingana nté au traité nanu kola congolais. Dans le débat, moi je connais en tant que M. Joseph Kabila. Ah madame, vous avez FCC beneni. Non madame, est-ce que vous avez FCC? Non madame, yebsangana. Vous avez FCC ou benini? Vous allez apprendre ngai yango. Oui, na apprendre madame rectifier directement comme on a Hippolyte Kazembere Kanambe.
nazoboya ki journaliste noté madame mais nazolinga te opesa connotation congolaise aza rwandais mwana mboka ex-président de la République président imposé tolobaka bien eza Union européenne nde ba imposa biso Kabila toyebi très bien que na 2006 muta gagné élection ezalaki Jean-Pierre Mbemba mais yebe loko azaka ne muyibi atekaki na pouvoir pour na mbongo Hippolyte Kazembere kanamba tikala jamais pour mboka vous traitez d'un Rwandais mais tandis que vous avez traité j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité que Kazembere c'est un Rwandais et a dirigé biso par dictature parce que les Occidentaux ba imposer mais le sous aux années à la coalition. Non, coalition. Vous avez protéger. Non, tu protéger. Tu as contraint ya ko cohabiter na FCC. Pour la plateforme ya Kazembere parce que la constitution, il y a une autorité morale. Oui. La constitution est claire. La constitution dispose ceci que le chef de l'État ne peut pas diriger ça la majorité parlementaire. Voilà pourquoi tous en en coalition. Voilà. Mais tous ont protégé tu as que place dans la RDC, tu en Rwanda. Vous avez protégé pour bozo bombaye à na kata République. Non maman, tous ont bombaye. Tous ont bombaye maman. Vous savez quoi? Il vous a dirigé pendant 18 ans. A dirigé par défi. Azalaki émanation ya peuple congolais. Le londe tozui émanation à peuple congolais. Il suffit juste total attendre Kazembera bande ko tambola. Au moni batu nyonso bande ko yana. Qu'est-ce y a l'été bande ko souffrir parce que bande ko binisa mbongo ebelé. Peuple congolais ba sombaki jamais na mbongo. Mais tala l'émanation du peuple. Félix Tshisekedi, monsieur Béton. Place nyonso azokende plein à craquer. Akende sur le plan national plein, sur le plan international plein. Ozomona ke mutu o azana adhésion à peuple. Tala par exemple ce qui s'est passé madame. Nazonga na histoire moi muké tant au président a prêté serment. Au monument malaise moko ya santé o ezoki président wana. Il faut mon peuple abandi ko prier pour na président. Depuis que le Congo est Congo, yebsanga président ni ba prier pas na pas peuple. Ozomona ke l'adhésion, c'est-à-dire le peuple se retrouve dans la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo, le président élu au suffrage universel. Le président élu. Ah, vous savez, ça ce sont de vastes blagues. Madame, je suis mieux placé ya koloba makamba processus électoral. Ngai, je faisais partie ya batu oyo ba sip. Totolo ba bato ba récoltaki ba voix nyoso ya 26 provinces. Nazalaki coordonnateur ya nini ya CEP na niveau ya Moamba. Et tant que tu lokoti ba élément nyonso tokene na ona kije parce que lamuka zaki na kije. FCC bisope cache to zalaki na kije. Maman, tu travailles processus électoral. Mobimba, je vous dis que fallait la jamais gagner ba élection. Na révéler le mort ba peuple congolais va comprendre le loko. On a peine de qu'on a biso musu kotala koloba ke Nasilisa koloba maman, nazo rencontrer ba préoccupation nyonso. Na veille à élection, n'est-ce pas? Oui. Présidentielle, législative nationale et provinciale. La muka abandeki ko travailler na ba sango 5 parce que 5 azwa kimbongo ya Union européenne pour ba appuyer nani Fayulu. Abe Chole, abenga biso. Tokenda ngai, camarade moko pat. Tokena na ndeko moko ya INT, na ndeko moko ya IDPS. Tokenda to confronter ba résultat. Ya cash na FCC, na ya Lamuka. Madame, nazolo ba yango, nazotanga kombo ya Chole. Sokaza un vrai serviteur de Dieu a kosaka jamais likamo nazoloba. Chole a dit très bien mais c'est clair. C'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Si ko ye Fayula yebisa ngai. Ba résultat nini o ya lobarake a gagné la ba élection. Ye moko kaka on a gagné na 65%. Ye moko kaka na gagné na 55% finalement. Et puis autre chose, akende ko saisir au cours constitutionnel qui est habilité, n'est-ce pas, à pallier à ça. Tant ba ça qui a même ba élément de preuve. Est-ce qu'il y a qui non? Aïe na ba carton vide. Comment une personne comme ça peut-il dire qu'il a gagné une élection? Non, Tutumba est madame, biso to qui na ba élément. Na biso province par province. Madame Nenaza Bonazana tous les éléments. Ba élection, il y a élection présidentielle, législative nationale et provinciale qui atteste avec exactitude premièrement que Tshisekedi qui a gagné les élections, deuxièmement la majorité parlementaire revient à l'IDPS.
Ce n'est même pas il y a FCC. On a quand même tout le temps FCC c'est la majorité. FCC c'est la majorité mécanique, mais la majorité parlementaire peuple congolais pesa qui ont IDPS. Ok, merci mingi mwana mboka. Tu commis vraiment dans souka mot de la fin et puis numéro de téléphone na bandeko balandi. Oui, na bandeko na biso nyonso sur le plan national comme international. Nazolingana lancé appel moko pathétique. Il y a beau soutenir vision beau soutenir la res publica parce que la res publica eza toloba réponse o ezoya ko soutenir toloba soutien o ezoya ko soutenir ba effort ya chef de l'état. yango tolingi bo soutenir vision eza sur le plan national comme international parce que la res publica ezo défendre ezo soutenir non seulement ba action diplomatique ya chef de l'état ou politique et ils ont défendu également l'intérêt du pays sur le plan national comme international. Nanga fungo la parenthèse mon madame, na reine ya Kabila sur la scène internationale, ezala ki ba Rwandais, ne mutu ba ko représenter République démocratique du Congo. Et nous voulons aller là-bas dans la scène internationale pour défendre les intérêts du pays. Voilà pourquoi nazo senga bino bo soutenir République boko kobenga biso na plus 243 947 37 91 plus 243 947 37 91 on a 82 45 78 776 82 45 78 776. Ok, merci mingi mwana mboka et voilà bandeko balandi. Audio Jungle.